Ma Mission TV, le miroir du monde. Na tous les musiciens fali pour donc musiciens ne sont congolais mutani fois mutalika soit il y a un comédien. Donc ata mutama boke. Il y a bandi musique a beti ba style so bill a celle ma bill te. Et derrière abeta mutalika déjà bill abimi na orchestre na yemoko. Orchestre na yemoko déjà bill abeti orchestre bill qui ntoba ba bimi na 97. Mutalika ça la bill na TV boy. Donc la est-ce que vous me rappelez ndo sala wana kala biso to ebi ya mutalika chozaki. Era no sala on kala déjà ba bill abima. Ouais déjà hôtel la Kofi Olomide zo ba vinze mon avis na biso quadra. On a déjà fallu poupa. Donc ça dit à calculer métier na zo sala. Soit comédien, à zo la théâtre. Et soit comédien te kota que zo musala soit kombola musala kombola bien pour karo ebe baraté. Ai ba respecter ba mikolo, ai ba respecter ba grappe, ai ba respecter ba star. Ou ya na star te za vedette. Mutalika zu zongela métier na zo sala. So tiki mama musique métier. Mais kota comme ko sala comme za so sentinelle. So métier na yo do sala yo comme ko sala. So monde qui musique na comédie au côté, au retour interdit au pays. Donc il y a pas comme Boketo premier qui chasse au sega ba musicien, ya ofinga ba musicien, ya ko critiquer ba musicien, c'est comme Boketo. Parce que tela ba sort na bango to sukila. Tela ba sort na bango. Mutalika tout sala musana yo. So da comédien, so la comédien, so da comédien de place aussi musala, c'est la salaire. Pour nga na biké yo mutozaka patron no futa ba travail, mais ba comme ko futa yo. Musicien ça muti faut respecter. Musicien te ya ramassa, te éducation. Kopa lelo ba vient na biso quadra ba Pilkington ba Kofi ba Weranson ba Jibe Piana ba zongisa ba musula mabala. Munuso beba na momina me ayoki nzemba vient na biso quadra na butu alali abia ifuna ke lukai na tongo. Même bango mo ba politicien. Même o ba kene Côte d'Ivoire ba collègue na musicien. Pour ni osoma ki billet o kene pe Côte d'Ivoire. Pour muta kufa ka musicien. Yo pe olio kitana ki mutalika suna na ki musique o beta kawana. O ke beta pe na star ki musique ndenge ni lisusu. Ki musique as artiste. Mais ka siko te ro lezo e bana lisusu te. Pour so ta ki musicien ko seka ba musicien te. Mutalika so ta ki musicien ko seka ba musicien te. O monte to tombola kombo mutu ya kufa. Ezali ko do seku so ebembe. Nani akufa? Mais mutalika ta ezali ko ebembe se kufa yo lambo la musango lisusu. Pour la minute mutalika sa ta ba li solo na été. Le so tuni mutalika ta akoma comme la hiver. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, Topesmino Sobambote partout dans le monde. Oh vraiment, Bozali, Kotala Martin Engi, vitesse à fusée, Solali Kambo. Alors, le lot Martin Engi, vitesse à fusée, Solali Kambo. Na Lukili Soumakambo, na bato nyonso vraiment, Bolandarabiso, Bopesara confiance, na Moussala Kitoko. Oh vraiment, Martin Engi, vitesse à fusée, na Sala Ranakata, Ma Mission TV. Wana kutu mutabo, et on va po, toza vraiment basoda, oh to Bundarabitumba, to Lukaka vraiment. Place actualité Zali Poto Larsabino. Alors, Lelo vitesse à fusée, Martin Engi, na quoi il sous na ngambu ya Pilkington, Pilkington Macintosh, naza ensemble Lelo, na fondé les pères. Est-ce que Likambango ezali sous nini? Oh Pilkington, babengeli Martin Engi vitesse à fusée, oh fondé les pères, babengi Martin Engi vitesse à fusée, poto mekempe ko panzamboka nezalara tozik sa zamba. Mais balobi to rozik sa pezamba ngo Lelo, total vraiment ce qui problème yango et quoi nini tozoka koto les grands mopao kofolo minde Pilkington mutalika sous lisusu. Alors lelo vraiment tokobeta ma solo ya batuana te ba vraiment problème nini ezoleka lisusu na kati ya misiki ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors merci vraiment na bandeko tout oyo ba soutenaka ba mama Carole oh vraiment bazana niveau ya poto o bazali kosunga mboka na biso République démocratique du Congo na bakisi ya malamu o bazali kosala po ebikisa bomo ina biso ba congolais partout dans le monde même si aux États-Unis aux partout ceux qui osaleli produit o babengi merci bien-être ezali ko traité ezali comprimant alimentaire ezali ceux qui omeli yango ozui chasser nango kato tchena mai moi vers moko ezali ko sukola même akila même si aux ana hémorroïde on a belle attention oh ba douleur na nzoto oh prostate oh ce qui ni nyangwana ezali vraiment ko traiter ba maladie ebele même si prostate ezali ko bikisa éjaculation précoce ezali peut toujours ko traiter yango ezali différent na ba kisimsu et salami na base de plantes. Alors bon salé la ba kisi en tout cas ezali ko sauver vie ya ba congolais ceux qui meli yango au ressentir nzoto na vraiment ezali malam en tout cas merci bien-être ezali ko sauver vie ya ba congolais. Alors lelo to bengi fonder les pères pour to solane vraiment na Ma Mission TV. Alors fonder les pères il y a Pilkington boyebi déjà elongio
Oh, d'ailleurs, tout ça, des missions. Fonder les pères. Danger. Bonne santé. Ouais, santé Pepele en tout cas Martin. Pour les ma mission TV. Ouais. Sur la Likambo. Ça coûte un seconde soda moulongo à boya pété. Ouais. Donc sur la Likambo na soda moulongo. Et ça seconde. Alors fonder les pères nasi avant na benga yo mo ki koyoka kismo na uti koloba ozobik sa ba congolais merci bien-être ba maman na biso Carole na niveau ya poto ba sali po être traité ndeti o sala musala makasi ba hémorroïde ba tension ndeti ba to ba estomac o nini nyoso ebiki sa ba douleur na nzoto ba makambo za tellement belé soko meli yango au sentir même traitement ya makila et ko sauver au merci bien-être. Ouais, en tout cas moni ba kiswa na pena d'abord les autres traités parce que ça biloko est naturel. Il faut mais ça biloko est naturel parce qu'on nous ça la que tout la vie. Et ça le gros les biloko sans formol. Ndebe ba kisi wana ezali. En tout cas on félicite mère na biso na comment nani ça? Maman Carole na Paris. En tout cas merci pour l'idée on a. Merci bien-être. Merci bien-être. On dit pas biloko on ezaka ba mominde ba doyaka nango. Complément alimentaire. Oui, complément alimentaire. En tout cas félicitations à mère le pomme Lipamboli nayebi ke oyepo big sa biso ba congolais. Même si on met la kisio ya mundele, soko mele on sentir. Ouais bien. Yango na lobeza naturel. Do yango ba force yango te eloko nzamba sali ato bagisi mwana pilipili ko na te na eloko za naturel. Do yango za naturel félicitations à mère na biso maman Carole. Et nayebi ke eloko na yo ekende liboso quoi. Alors merci www.mercibienlettre.com. Alors tout côté ce qu'on a musindo na biso ya masolo to lilelo omoni to na moi eza tellement makasi na Kinshasa na biso meto ndimi to tokana se ya moto poyo lo barato ziki sabena zamba to sopelango essence lelo pe to lukio boni basango ya Macintosh Bill Clinton. Ouais, d'abord on appelle ça yemo mo seigneur dans Bill Clinton ba mbote beile tout a kumbanga na pesa ba mbote beile Fantomas na mito to zwinga na se amo imena ko ne studio parce que to sili sa kalate ki bagala nkodia to na zolanda bossa za bon na kata studio poto ini sa mboka kalate avec la danse tia volonté au bana kin bazo zela en tout cas makam tout eza pepele penda à l'aise penda très à l'aise donc nyonso eza pepele eza à l'aise pour comprendre ndé mo eleki tellement makasi lelo na kata mboka na biso alors fonder les pères likambu to bengyo to so la po biso to so la ramamo eza na tina o batutu ba hotel la biso alors to mona ginde ko na biso Bill Clinton na niveau ya Côte d'Ivoire a sali pe ba spectacle nae to moni azongi azo préparer album nae na lingi opesa na nous révision moko zonga moi sima par rapport ya Côte d'Ivoire et puis arrivé na kacha Kinshasa puis album azo préparer. Ouais, d'abord moni na mboka ezalaka bien cause na marque déposée. Zo mona Bill Clinton aza musicien le plus copine en Afrique. Peut-être ko tchanga na monde parce que na monde ya Maïken appelle c'est Bill Clinton. Amour d'abord on appelle ça ba félicitations et le Côte d'Ivoire ezali to kende yisa mawa parce que moko ya les samouraï fils unique na biso Didi Arafat ou ada bongo star des stars méga star ou atika ki biso mon ki ba Bill Clinton akendaki yemo ta kende ba vie na biso wa quadra to ba kende ba king kaka. Do ezali lisanga ba king. Ba kende ko lela ndeko na bango Arafat mwana bango petit na bango et musicien na bango ya moke ba songaki na mito makamuto eza normal to démarrer déjà makamu. Donc mito na train ya ta marche makamu c'est normal. Ouais. Alors merci Siko album ezobi m'a déjà kalaté. Ouais, kalaté bazo ki bagalankodia. Donc bana kin kalaté Bill Clinton na lobi bazo ki bagalankodia. Pour calculer kaka et denda ça ba simbango escalier ce qui bagalankodia. Donc pouvoir qui bagalankodia ça pouvoir de kalaté mboko ezo yinda. D'ici ba décembre novembre donc qui bagalankodia déjà na terrain bazo yango pour toutes les plateformes. Bozo yango avec Bill Clinton pe bozo ba style bino c'est parce que ba senga ki Bill Clinton ko kene boyote. Beta kaka ba style na yo wana. Yango bila biba biloko bato asala eza ngande Bill Clinton. Siko azongisi yango po bato comprendre que yende aza père ya makambutu. Era yemango va caler décaler ba couper décaler za la guité. Alors atalisa bango ka ngai nem na kozala père, ngai nem na kozala prophète. Un jour bino boko bimebele, mais il faut reconnaître que muta sali makambo eza Bill Clinton. Yango mun ki azo sala yango po bato reconnaître ba za référence que Bill Clinton mukolo alobaka makambo yo Trust TV za la raté. Internet pe za la guité. Mais lelo tala makambo no se bimi eza Bill Clinton. Yango ya za père na bango. Il y a des gens qui ont mis de côté qui ont déjà un style belé. Ou se retrouver dans style là quoi. Au bila beti. Alors merci vraiment fonder les pères Nassir. Les missions belé to sala na bino ba tutu batalango partout dans le monde dans ma mission TV pour la chaîne en référence Nancy ba Pablo Sita l'économiste ba Bing Ching ba tutu ba otala biso ba Christian Famba na niveau ya Soudaf. Alors fonder les pères toko ta vraiment na maso na biso to lelo. Alors problème nini li susu o ezoleka. Toka ki kofelo mide ba benga ki kota sensi toki makamboleke belo mbutali kasu o Bill Clinton lelo vraiment na lingi o
éclaircir bato nyonso baotala partout dans le monde problème ezani nyango oyo moto epeli lisusu. Bon d'abord omoni nde balobaka soki libanga ezwi ndenge tiako koloba te toza na kati ya monde ya musique omoni bavie na biso Koffi Olomide faut pesa bango barespect mpo baza baicone ya musique congolaise donc ya bablague kutu te ya bagie kutu te donc lelo soki bavie na biso Koffi Olomide bakomisa bango ministre ya culture art mutu to akosepela parce que bayebi niveau na ye c'est-à-dire bayebi sagesse na ye donc vie moko ya mayele trop ozomona likambo ekweli mutu nga na koseka yango te taki nga na monde ya musique et nakozala pour biso nyonso ka na biso mpo nga na musicien na nakozala ka na biso na muteki ndunda te donc il faut naloba non moni eza boye eza berere moni eza berere bakozwa musicien bongo te comme mutu moko boye ya pamba non mais comme déjà makambo ekoma na niveau ya l'état eke na niveau ya l'état ozo comprendre makambo ekopo vie na biso quadre aza mutu ya mayele akozala aboye kokanga ye akomitika na ye mpo ayebiki aoluka infraction oyo akobimela ozo comprendre infraction nango preuve omonaki vie na biso quadre akende mpe na niveau ya l'état mais façon bakangelaki ete omonaki yango biso tu onde na ndenge mabe ndeti babrutalize ye banini etaki artiste mene na kati ya mboka na biso bato ebele basepeli nango misu mpe basepeli nango te tomona le roi de la forêt palekaki asepeli ye nango te façon artiste monene bakokanga ye bongo te non bavie tout nana bavie na biso wasekwa nango bavie na biso de la forêt mon père donc tout le monde mais eza misete asepelaki nani yango akosepela bongo bayokanga Koffi Olomide bongo parce que so oseki yango ye mpe batourno ezali te moto akosepela yango aza te eyeleli wana nayebi te en tout cas bon nakokondane te maketu balobaka la loi edire mais c'est la loi mais il faut oyeba nani yango ozoyela yango bongo Koffi Olomide ndenge nalobiki aza grand ozoya na epa Koffi Olomide eza motu moko il faut botina neti invitation Koffi Olomide aza na bavocat oya kokanga te mise bongo star bongo na monde Koffi Olomide bozwi na couper pour bosambwisa ye après kosambwisa bozwi nini après kosambwisa ye bozwi nini est-ce que a respecter qui peut ba norme ya ata respecter te azaka mutu invitation ekoya parce que lelo nde biso moto misambwisi batali banda baseki so bi oh mais comment bino bobengaka ye grand mais tane bokekanga ye donc eza ne sonne kweli biso moko na l'état na biso respect zate pas artiste eza ko lo suivi eza ko suivi na biso ntone donc eza ko suivi ba mission nyonso mission za mutu faut respecter ye mission te ya ramassa te ya éducation kopa lelo bavie na biso quadra ba Bill Clinton ba Koffi Olomide ba Weranson ba Jibe Mpiana bazongisa bato musu na mabala mutu musu abeba na momina me ayoki nzemba vie na biso quadra na butu alali abia ifuna ke lukai na tongo même bango moko ba politicien ozo comprendre même bango moko de mutu tout mission te ya ramasse donc mission za mutu il faut respecter mission mandé si la raté yo mo de mandé mission si la mandé mission si la so akufi pe ata akufi aussi parce que œuvre tikalaka mais surtout là on a bato mosusu okufi mais musicien akufa raté œuvre musicien tikalaka donc il faut bayeba korespecte bamusicien et neti ndeko na biso mbuta likaso mais sikoyo problème nini kutu ya ona ngana tuna alors merci vraiment na bandeko tu botala biso balobi problème nde yango toni to tuna eza problème nini nasi ba mama Carole botala biso ba merci bien-être babi 3W merci bien-être balobi qui se zo traiter nzoto mobimba eza différent na ba produit mususu donc alors problème nini na mbuta likaso oh vraiment au commission mbuta likaso na kati ya makambo wana biso de pas artiste quand même biso de commissionnaire d'abord on a salué mutunanga Pablo Mukuna ngomba ya cuivre na kata Montréal Pablo Mukuna ngomba ya cuivre na kata Montréal to solo na moi trop ezana mutu ya commissionnaire na kata likambo te mbuta likasu azali musicien donc na mito rôle na yeba na lisusu est-ce que mbuta likasu lo bango ke yaza mwana ngadadia parce que abima na idole ngadadia parce que bila yema mamba photocopie mais comme bila yema mamba photocopie ezana ba musu abima na photocopie na kiteti donc déjà banonsa ma photocopie mais muso bimana teti sikoyo rôle na ye eza nini na musique rôle na ye azosala nini bon akomi kokombola na univers parce que ya komi ba ministre ba uti Côte d'Ivoire banda critique banda critique ba ministre même on va kende Côte d'Ivoire ba collègue na ministre pour ni osoma ki billet o kende pe Côte d'Ivoire pour muta kufa ka musicien yo pe olingo kitana ki mbuta likasu na ki musique obeta kawana okebeta pe na star ki musique ndenge ni lisusu ki musique as artiste mais que te rôle na zo bana lisusu pour soi azali musicien akoseka bamisien te mbuta likaso azali musicien akoseka bamisien te omonte totombola kombo mutu akufa ezali ko tosekisa so ebembe nani akufa mais mbuta likaso ezali ko ebembe se ekufa yo lambola musango lisusu po la minute mbuta likaso atayeba lisolo na yete donc so tuni mbuta likaso akoma kombola na univers mutu tuna koma univers za chaîne na biso ya télé o eleka mais kasi comment tantôt comment ça parce que toyoka ba ko akoma osala na univers bon musala na koma osala c'est que musala na ye o ebato ebela ye eza yango te akoma osala c'est akoma ne ko kombola obe akoma sentinelle pour ça musala na ye o bato ebeli ko etake musicien akoseka musicien te
Écoute, tu as mis une place à un commentaire à ma baie. Écoute, tu as mis un commentaire à ma baie. Rôle nos amis. C'est rôle nos amis, papa. C'est rôle nos amis, papa. Donc, c'est-à-dire, Moutalika, c'est un Moutalika. Donc, tu as Moutalika solo. Donc, na rôle bangala, tu passes un gars de Moutalika, tu as moins un gars. Mais comme tu as critiqué Monique, ma baie Salami, il y a un moment à télé-méli, ma camarade. Ah, critiquer ma baie. Qui est un vrai artiste, c'est un vrai artiste, c'est un confirmé. Quel vrai artiste, soit un vrai artiste, c'est un vrai vrai artiste, c'est un soit un vrai artiste, c'est un bien le gars Moutou, à quel point bête dans stade, à celle qui comédie dans un salara. Mais comme à celle qui est en côté, c'est la misette, c'est la mutasa sentinelle. Donc, tu as bananion soana et l'oronini et tindikasi, si ba débat au ekoma par rapport à ndeti ya mopa ou bien par rapport à débat mon ezana mutalika souté pour na kata batuna tout au niveau mutalika souzati. Na tous les musiciens fallait pour donc les musiciens sont congolais mutalika souzati. Il y a un comédien. Donc ça mutama boké. Il y a bandi musique, il y a beti ba studio liboso bill, a celle ba ma. Bill te. Abeta mutalika déjà bill abimi na orchestre na yemoko. Orchestre na yemoko déjà bill abeta orchestre bill qui ntoba abimi na 97. Mutalika ça la bill na TV boy. Donc la est-ce que vous me ramenez dans salon na kalabi soto ebi ya mutalika soza gi. Kasi era no salon kala déjà ba bill abima. Wala déjà la Kofi Olomide zo vinze mona vivena biso quadra. Wala zo ta fali poupa. Donc c'est dit à calculer métier na zo sala. So za comédien, a zo la théâtre. Et si on a comédie, quand on a musala, si on a combolé musala, a combolé bien pour carreau et bébaraté. Donc ça dit moutoula moutoula respecter moutoula moutoula tâche naé. Aïe va respecter ba mikolo, aïe va respecter ba grappe, aïe va respecter ba star. Pour y avoir un star, y a une vedette. Donc aïe va classer. Et aïe a se raté. Musicien c'est le langai, n'a se porter parole mon bakangier. Mais bon mon ndeni. On n'est pas là pour porter parole ou ata sala mabe. Faut n'a là pour y. Et c'est le quoi nanda goye bonanda okuti ba beti ya na bino. Ba beti maman. Ata maman na bino zaki na tort. Okokotela ye kaka. Et ce que tu tamula bata muta pour menacer ata yo zaki na tort na okotelo nan. Après na ekona yo. Donc na revêter te pas batuke ya zalaki mabe. Non, Moutalika ça tika mamba sala on atika oseka ba musicien. Pour nous lo ba ke Moutalika sou azo critiquer mon pas ou bien azo critiquer mon pas ou azo critiquer tous les musiciens. Donc en bref Moutalika sou zongela métier no sala. So otiki mama musique métier. Mais côté comment ko sala comme azo ki sentinelle. So métier na yo do sala comme ko sala. So monde qui musique na comédie au kokate, o retour interdit au pays. Vous comprenez? De cela dit, dans le monde de la musique, vous avez soutenu. Tika Moussala, côté Moussala de Sala. Parce que si vous avez musicien, vous avez un studio. Si vous avez comédien, vous avez tourné pièce ingani. Bon ami to rôle na o ezate. Na rôle yo zui, sala kazaka na rôle wana. Et tika oseka ba to mukolo libanga ko elo na mutu, ozanga mta défendre yo. Do mukolo libanga ko zo na mutu, ozanga mta défendre ko luka batu na Brazza. Ba ebiso kati ozakoma na Congo Kinshasa. Mais quand même tu que Moutalika soit sali ba œuvre moko o et kamusa pe batu asala ba comédie moko ya ba komba ba wera ba jibe ba kofi ba nani ya ngama okutu ngabe atako mona ngale père na kati le père atape ko mona na kati eza pomde bon œuvre to beta lisolo kalobe lisolo siko na to beta lisolo ki bagala nkodia to beta lisolo lelo ya contrôle to beta lisolo lelo vient na biso kwa danani papa mobimba ye to beta lisolo balle de match to beta lisolo formidable donc muto to beta lisolo sika donc lisolo e wa kala c'est déjà passé o eleka o to beta wana bana 10 ans bazaka te ozo beta na Robino azaka misete ozo beta lisolo ba musicien to mona bana ba succès bazaka te na mito muta mo zo par na so otali una guest ba wita kangi so ye koto inosa kangi so ye koto mutu na muta zui par na so ye koto Moutalika so kangi te ya zana party actualité zate ye atikali kwa buketu premier ya Kinshasa donc asali pe po ye ko mi lo buketu. Donc il faut que comme ça école la boquette tu n'es là. Te ngai te yenda ko mi komisi parce que hier akomi ko seka ba musicien c'est-à-dire ye pe asali boquette na donc ki diaspora na na kasa Congo Kinshasa na Congo Brazza parce que so dagi musicien alinga sala ngote donc ye pe akomi boquette premier Kinshasa ya oseka ba musicien ya ofinga ba musicien ya ko critiquer ba musicien c'est comme boquette parce que tela ba sort na bango zo sukila tela ba sort na bango Moutalika tout sala musala na yo so dagi comédien zongela ki comédien so da comédien de place ozi musala zela salaire. Pour nga na yebike yo mutozaka patron no futa ba travail mais ba komi ko futa yo donc yo zalaka place ba futa au salaire mbonga nguba nyonso ko bima zo yango tia na poche mais kanga munoko pona finga ba collègue yo za fait biso de ba yo comédien moi na ngada dia donc zalaka na place aux mais comme ko milongoli comédien mais zalata na reconnaissance ba ngana Moutalika so na koma comédien za pona vina biso ngadios donc lo ba ngo pe na munone Arafat na lo ba moi c'est Bill Clinton donc il faut lo ba bongo donc yango wana Moutalika
bon travail na métier na ozosala ki sentinelle zalaka bongo. Alors merci vraiment mesdames et messieurs, voilà nasi bomoni fondé les pères balobi sopela pétrole mais biso to boya rapport pétrole et sopama sinon te érosique ça va bâtiment tout bomona érosique ça pelouse donc alors to sola vraiment ouais ça agit c'est pour te comprendre tout le monde qui fonda celui qui bila celui qui maramba ko follow mide et puis si moi panique makasi alors ko follow mide aza artiste munene na kati ya République démocratique du Congo neto mona rawer en sol le roi de la forêt respect belé neto mona papa chéri Jibem Piana respect belé neto mona ko follow mide respect belé fali pour pas faire rigole respect belé ba héritier Watanabe ba Fabrigas. Alors, Robin Mundi, pas de pliques, par artiste, par acte, mais belé, par gaze, mawete, par innocent, topé ça, vraiment respect et belé, par artiste, musicien, au bas, ça fierté, na Katsambo, Canabiso, République démocratique du Congo, Bill Clinton, respect et belé. Alors, fonder les pères. Tobeteli solona sur ozui kanda makase Michel Lelo batu na poto bazoka moi batu partout en Afrique batu na wapi bazoka moi pourquoi fonder le père alingi alobali susubwe Bill atomboki ou Bill Clinton na salini te fonder kuta na kanda te poso na ina kanda na yokota deuxième vitesse na yika pono expliquer eza Bill asilingi te confesse eza ne ba musicien congolais donc eza lokola ya komi boké tu ba musicien ozoko pana eza lokola bato komi bobanga e eh na bosani peto pesa pe mutalika sur respect belé parce que les artistes te na part na bon ba comédien na part na e comme na part na e travailleur travailleur côté de ça là donc na part na bango ba travailleur na ba collègue na place ba sala donc na place na part ba start ya ba artiste était pe ba vedette c'est pas comme longoli déjà il y a des patrons ba no futa mais comme futa e donc ça dit comme travailleur donc toi ndenge mona e poto mo de la salaire biso nyonso toi ndenge mona donc na kanda na été daika poto expliquer po atika osika ba musicien po ye moko azalaki na monde oyo tellement kokite asokoli maboko atiki comme sokoli maboko mais kanga pe munoko po monde de ba bosse ni histoire na yo po tona ina kanda olingo sentir benaka na pete linge longwa mais comme na kanda te na tikalika soda mulongo na okengela mboka. Alors fonder les pères. Alors merci vraiment ma marche de santé et zandeni pour na Bill Clinton pour album Peso Bima ma marche de santé pour zandeni pour na Bill Clinton. Ouais d'abord on appelle ça les amis de Bill Clinton bambote belé au moni kalezalaki to ba ngona maison mère pas na biso Vincent ezaki collectif maison mère. Donc ezaki ba fan club mais lelo échanger comme ba les amis. C'est-à-dire comme chaque orchestre ça trouve na féliciter na ba les amis de Ranson, les sénateurs, voilà, les amis de BCBG, les chanceliers des maisons mères, vrai, Jibem Piana. Les amis de Robin Mondibou, ça fait des marches de santé. C'est-à-dire qu'il y a une initiative bien, fanatique, on comprend qu'il faut changer peu systématique. Et les amis de Bill Clinton, tout ça, on a marche de santé le 26 octobre. Le 26 octobre, belle nana, garçon, kitoko, ya swag. Botaka bino mobile azali lala ye mo aza sanza yango to sali émission na sanza yango pe na lati sanza to ça dit Bill Benada sanza le 26 octobre oyo to za bona marche de santé to banango na place du cinquantenaire tina piscine na 8e rue to ça dit na mutoki wana to yemba moko sukula ko mela ko lia ko sala makam et tout ça organisation ça très bien t-shirt eza ba ta polo Bill Benada otamona na moyo na bota siko makola Bill Clinton bota siko makola Bill Clinton tala siko ngame mobile Bill Clinton na marche de santé mo telemi siko ba 10h on a place du cinquantenaire papa est-ce que ça pour la musa vena biso le tumbate ça pour la musa papa wembate ça pour la musa franco te tala siko Bill a marché papa Bill a marché en tout cas les amis de Bill Clinton dit kengenza maire double na poto félicitations à une organisation bata poto tout cela uni pour marche en Simba et na quatre les amis de Bill Clinton na opé ça fait ba joyeux anniversaire à mon ami Fabrice Mangala papa na Ephraim Fabrice Mangala papa na Ephraim motema ya Olga Kafuti na kata Paris donc ba joyeux anniversaire na yo na yebi on est ensemble makamba bien ça to ça les belé quoi. Donc c'est ça pour le 26 octobre. Alors merci fonder les pères, tout comme na sous émission na biso. Là on a ligné au pesa piba mbote kana batutu ba Hollanda parce que émission to ko tolinga to clerci batu yango likambo nini yango na mboka na biso o ba moto ko mopela lisusu. Moto ku de kufwa. Ba moto ku de za site comment ini. Preuve mon là ba ba ke 20 na quadre ba so la raté mais 20 asali maloba bien na vina pas vina biso mopao. Bayebi ke vina biso wazeko ataka vina biso wazeko bati mokolo Jésus akozo ba osula mais via loba maloba malamu pona vina biso kwada donc c'est dit batu ba comme déjà ini to komo yokana
pour nani to comprendre de logo moko biso to ba travailler na bango so ba na boyokani biso pe to zanini na boyokani mais boyo ko ba division te bo eza ma makala polémique wa de sila donc tika so oza sentinelle c'est la musano gi sentinelle numéro de contact est plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932. So nous avons information à Bill Ginton, nous avons fondé les pères, nous avons besoin de dédicace, nous avons fondé les pères, information est comme facile. Pour nous repérer ça va monter dans la bande par mon vieux Georges Moudiangombe. Il y a Georges Moudiangombe à Paris, servante de Dieu, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Mon vieux Georges Moudiangombe à Paris, n'a pas son mot de belé. Mon ami Fabrice Mangala, papa na Ephraim, mon thème est Olga Kafout, n'a pas son mot de belé. Pablo Mukuna ngomba ya kuivre na Montréal na yebi ke marambe belé za to sala na pesi Junior Tonda bambote belé Junior Tonda papa na Keina bambote belé Ribet Ibaka le déclaré na kata Dubaï na monde ya Ferrari 2020 Ribet Ibaka ezo kitala kata Kinshasa eza des gars na pesi bambote belé ba tout balinga fonder le père Boss Ibra parce que tozana kata chantier ya Boss Ibra atko donner chantier na yetu na 4 étoiles Boss Ibra que les salaires passent mutazo ningisa lemba mutazo ningisa mo amba Boss Ibra gérant Achille na kacha hôtel Ibra gérant Achille na peso mbote belé maman Sophie mdalambela kabiso na restaurant et pas Ibra so lingoli apenda ponu ya limbondo awa batia apenda ba solo na kati solution rolé yango penda et pas maman Sophie et na pesi bango tout mokonzi Chico PDG ngaba mokonzi Chico PDG ngaba et na pesi Raphaël Congo Boa Vida boss Raphaël Congo Boa Vida boss Cédric Toto que les salaires passent à Cédric Toto n'a pas son mot de belé et tout le monde va linga fonder les pères Hervé Kazadi n'a pas son mot de belé Evra Navigator un mot de belé Kelim Benza aussi les amis de Bill Ginton n'a pas son mot de belé bandeko tout à Paris Paola Mfumu n'a pas son mot de belé ba tout va linga fonder les pères n'a fonder les pères à Bossani pour comprendre les gars ils ont vitesse ba kanda mais to dossier yango na bon net dégradé va général va péter parce que ngana soda mulongo. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence bolanda ma mission TV ma mission TV Martin oyo masananga yeda luka makamwa na soda mulongo do yena ngai et akasuka yako boaki almettre kata essence. Voilà. Alors merci vraiment na maman Anto Aluta na niveau ya Bruxelles. Merci na bandeko tout bota la biso ba Pablo site l'économiste. Merci vraiment na ba tout ba trésor Abed Nafri d'ici ba Christian Fwamba bota biso na Souda. Merci vraiment na ba tout vraiment pour faire sa confiance na musala to sala. Alors ma mission TV est une chaîne à référence. Auto messana toujours Kolar Sabino par actualité. Merci na Moïse Kin na sima caméra oh vraiment a aidé ngalelo. Alors merci na maman Aniel. Par lui vrai chéri moi si kitoko filmero bo na niveau en France. Oh baza ensemble na maman Carole. Oh baza na besoin population biso ya République démocratique du Congo ba traitement la bango ezala vraiment na voie normale. Alors yango moni ba seli biso kiss au produit pour sauver vie na biso ba congolais quelque chose en États-Unis aux en Canada aux partout dans le monde ce qu'on utiliser produit merci bien-être éco aider éco sukola yo makila soko meliango ozuka chasser nango kati o tena verre moko o balolo meli alors atozo mela kisi ya mondele en tout cas éco aider vie na yo muto na hémorroïde yo mutu ana tension yo mutu ana ba douleur na nzoto yo mutu ana prostate yo mutu ana nini ceux qui omeli yango en tout cas eko aider vie na yo mobimba. Alors merci na bandeko tout bazara na ba éjaculation précoce soko meli yango en tout cas oko se sentir nzoto na bien eza différent na ba produit misu donc esalami na base de plantes alors eza kis moko po pesa yango confiance merci bien-être eza pe www.marcibienêtre.com ata na Instagram nango bokokuta yango. Alors pour na robenga kisi wana ya merci bien-être po ezali ko traiter vie ya batu quelque chose en babolembu nyonso soko melengo oko sentir oza à l'aise na vie na mobimba. Alors obengi contact ya kin eza na Hôtel Venise Madame Prudence, donc plus 243 81 090 28 86. Contact à France, Maman Carole, plus 33 78 220 12 51. Alors 0033 145 92 85 64. Alors on est allé vraiment à numéro na bango www.marcibienêtre.com, Instagram nango pezali, Gmail nango ezali marcibienêtre@gmail.com. Alors
aider biso déjà pour la République démocratique du Congo. Merci bien-être. Alors, vous allez brancher dans ma mission TV ensemble là Moskin, tu as toujours là pour nous lancer nos images Martin Engi, vitesse affichée. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.